Bandeko balandi, merci mingi awa to bandi filme na biso. Et toujours na kati ya Glive na God's Love International Venture. Likama bandeko na mokili oyo tozali. Ndeko lengela mawa un jour, jugement eza liboso za kozela biso. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ndekolite ya oyo zotalisa yo ete, soki na mabele oyo ondimi nzambe te, yeba ete Satana za pembeni na yo. Soki opesi bomoi na Yesu Masiya te, seke Satana asi avanda na motema na yo. Eza kaka na deux choix. Soko zeli tango eleka, keba lobe kokoma trop tard. Et voici la mort, la destruction, l'enfer. Et sa destination ya bato oyo baza mosika na Nzambe. Et soki olingi le diable a régné, ndeko keba tango eza moke. Na bilili tomoni un monde où règne la mort. Esika molili ezali. Esika nde Satana za kurégner. Awa tomoni nzoto. Miku elati mosuni. Elinkolo baba zongisi eloko kufa na bomoi. Elinkolo bake bazako imiter réalité oyo Nzambe asalaki na Ezekiel 37. Mais na ngambo yo eza pona ko ressusciter le mal. Ko ressusciter la destruction. Oyo nalobi ezaka ke bandeli. Toboseni elongi oyo te. Lisolo moko esalamaka. Il y avait un homme de Dieu. Amemaka bandeko na kati ya voyage. Tozongi na église wana oto bandaka lisolo. Bana na Nzambe, alléluia. Lokola bana na Nzambe, esengeli toyeba. Ete makasi na biso eutaka epai na nkolo. Amen. Eza na raison penza po biso tosala choix na mboka ya Zuba. Amen. Nako expliquer moi moke. Eleki quelques années. Tokambamaki na molimo mosantu. Tokende na mboka wana molili pe alikama. Tokambamaki na pasteur na biso akala. Pasteur Oazaki, père spirituel, pasteur Jerry. Oyo biso nyonso toyebi. Awa tozongi na époque wana. Pasteur Jerry akambaka basai na Nzambe na kati ya voyage oyo. Abani koloba mboka dans le comité. Mais sengeli tolandela nzela oyo. Tokende tokotambola tokomone bale sima tokokontinue voyage na biso. Toyokani bande kobosala makasi Nzambe asala biso elongo. Ndeko keba ekomami. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Batu batanga kombo Nzambe. Nzoka mosusu bazaba envoyé ya Satana. Ndenge kaka salamaka na film oyo 40 jours dans le désert. Baksali na Nzambe pona évangélisation, pona kopalanganisa sango, pona kobikisa milimo, basalaka voyage oyo. Oh soko tuninga ndeko, na moni voyage ko za kitoko. Ngape na moni ndenge moko. Kitoko iloko mozo talisanga ke na Nzamba oyo iloko moko ezali awa. Iloko moko na moni na Nzamba oyo eza dangereux. Oui. Ende ngape esprit na ngai etalisanga ke nazondima te kimia ezangi biso na kati Nzamba oyo. Bon, so tel otuninga namoni mabe moko za liboso na biso. Lelo abandi kobeta lisolo. Biso nyonso tomoni lelo. Nzoka pasteur Jerry azalaki envoyé ya Kubala. Eloko nyonso komona yeba ete Nzambe asala biso. Oh, pasteur Jerry oyo bozolanda akufa na kati ya Nzamba. Asalaka Kubala. Olobi pasteur Jerry asalaka Kubala. Siko na yebi ke mwana moke oza na posa de délivrance. Ndeni lokoye koloba makabebo na mosela Nzambe. Jamais na kotelema wa pe nazala complice na makambo zoloba. Lelo alobi boye. Kubala azali Nzambe moko asalaka na mboka ya Zuba. Nzoka pasteur Jerry azalaki na ba programme na ye abate abomba.
Pasteur Jerry oyo azosala nzambe nzoka azalaka nde envoyé ya satana. Tala est-ce que bobande kolia bilei ya bato nyonso na mboka oyo? Nano te. Mponi otuni boye. C'est parce que eza na bato moko na bavai na mboka oyo bapesaka bilei na bapaya. Keba bilei wana ezalaka bilei ya molimo ya kubala. Olia yango okomi posele na molimo ya kubala. Basango bazwaka na mwana moke. Mais c'est comme si fait oye ba makambo oyo. Soto ye bangande toaki na voyage ote. Baninga nanga. Bazwebisa bino vérité te. Bato mingi bakufaka chaque jour pour na kozanga boyebi. Na tangu nyonso kobanda lelo bokende na kubala po bozwangoya na ye. Nzamba boya, pardon. Ngai te. Jamais to servir kubala tona libobengaka ye. Oyebi azaki na makanisi a initié biso na kati ya nguya ya temple ya kubala. Esengelaki biso nyonso tosala pouvoir ya kubala. Po tosala exploit, tosala mambo minene na kati evangelisation. Nzoka nde ye Pasteur Jerry akoteki biso na makanisi yango. Soki wana te abomi kutu bandambo baboyaki kosala nguyena ya kubala. Bandeko lobi na butu biso nyonso tokozala na initiation na pouvoir ya kubala. Pasteur nga na ye awa kote ya liloba na Nzambe pe ngai naza initié na kubala na boyango ezalaka te. Désolé na kota makambo te pe na kei. C'est déjà trop tard. Mwana mobali c'est trop tard. Ngala okende te pasteur. Batu baboyaka pouvoir ya kubala. Réaction bandeko bilili oyo eleka na ebisaki bino kasi oboyi na koyoka. Ai malamu nandi baliwana kufa kena servir nzambe mosusu. Ainsi soit-il. Pe akendaki ko initier ba faible kasi Pasteur Ken nangai tozalaki na kondima o totiaki na Nzambe. Totikaki Nzambe te. Koyebia ezalaki bitumba makila o efotanga. Bandeko esika babandaka voyage tala makambo bamonaka. Nzoka nde bandambo ya bango bazwaka pouvoir ya kubala. Ba o bazaki faible basedaki na Satana. La Bible dit résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Bandeko sito yebi esika bitumba o esukaki. Omonia na lobelaki bino. Na lobelaki bino. Kubala alingi azo bino nyonso sikoyo. Bango nyonso bazalaki prêt à s'affronter. Bango nyonso contre le diable. Nsoka toyebi bandeko na bitumba nyonso oyo elekaka makasi ndalongaka oyo azalaka faible. Baye bazalaki na Nzambe jamais bakokoki kozala confondu. Parce que Bible ezoloba que celui qui est en nous est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. La Bible dit les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leur prière. Babundaka nzoka bitumba molimo. Bitumba oyo esalaki ete kubala na kati ya mboka oyo alingaki kombo na Yesu te. Ba oyo baselaki kubala bazalaki na bato balongaka te. Nzoka Pasteur Ken na moninga na ye bango nde babundaki po balonga. Bitumba ngo ezalaka ya molimo. Nzoka mboka bakendaka kotia liloba na Nzambe esika nde Satana afandisaki nguya mosusu. Me tobanga te bandeko, tobanga te. Pote Bible ezoloba voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons. Marc 16, 17. Baza ko appliquer la foi en Jésus. Totala kondima ndenge longisaka. Atako bitumbeleki monene nzoka nde bitumba ya Nzambe. Bango nyonso avec la foi bakokaki jamais ko perdre bitumba na bango. Bible lobi lisusu na Ephésiens 6, 12. Revêtez-vous donc de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du malin. Voilà
ndenge ezalaka devant baépreuve oyo na kati ya zamba. Esika libondeli bandeko na kondima esalaka nde yango oyo. Esika Satana abandi koatake, esika Satana telemi kondima nde koisaka ye. Oh, c'est vrai, Satana bangaka eloko mosusu te. Satana bangaka ba français milai te, abangaka molai na yo te, kondima na yo nde abangaka. Boyebi soki Nzambe na nguya aza na ngambo na biso, boyeba ete toza capable ya kodétruire banzambe mosusu, toza capable ya kokwesa bangomba oyo Pasteur Jerry atelemisaki. Pasteur Jerry, nakataki ozaki moto na Nzambe na nguya. Oh, nyonso ezali nguya ya kubala. Lokosi kubala aza na droite na bomo na biso. Yé, Oazakati Nabiso, il est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Moto mokote, à côté de la Kubala. Na kombo na Yesu, yo molimo mabe, na telemino na tango yo, na tango na oyo na kombo na Yesu, kene mosika na bisika bikauka. Nguya contre nguya. Na kombo na Yesu Masia oyo pesa mena biso likolo na sena mabele, tout genou fléchira à la mention de son nom. Transformation. Et c'est le cas bandeko ezaka bitumba oyo lelo pasteur azobetela bandimi abeteli bango voyage basalaka makambo bamonaka ezalaka somo. Voilà un combat spirituel. Oyo moko sengelaki akwaya, moko atelema, moko alonga, moko akwaya. Befenema ezalaka oyo mboka no le mona te. Toza na village oyo babenga Zuba. Voilà bato oyo basimbi mobeko ya mabele lokola balingaka Nzambe te. Zoka nde batumolaka Nzambe oyo na nguya. Bakanisaki kubala sukisi. Nzoka kubala za ndambo aza pamba. Babelelaka kubala lelo kubala poli. Nzoka nde tobosanaka nguya na Nzambe tosalelaka. Toyebi yango kasi tosalelaka ngo te. Oye bien, tant nous sommes dans histoire oyo. Et puis sanga lokola esengeli to sela kondima na biso na tango nyoso. Tala biso to mona ki yango ndeti filme. Imaginez. Ndeti kaka ozana kati ya filme yo acteur na kati ya zamba. Amen. Et bon eloko intéressant. Nzambe na biso malamu. Oya lobi que je suis. Afrapaki bango. Abeti bango maladie. Apesi bango ba fléau. Oye ziki saki pe bebisaki. Ba jane so kubala. Finalement, tofandi saki église moko na kati ya mboka ya Zuba. Na livre à Philippiens, chapitre 4, verset 13. Bible Zoloba. Je puis faire tout grâce à Jésus qui est ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bandeko nangai, tozali capable ya kosala nyonso tosali awa. C'est parce que kolo Yesu yende makasi na biso. Nalingi bino nyonso pe boyeba ete Nzambe na nguya aza le tout puissant, le roi des rois. Pe azali mokonzi ya bakonzi. Azali le début et la fin. Azali oya bandaka pe asilisaka. Pe aya kozala na bino ebandeli kino bokosuka. Oyebi ezalaki pasi tobosana yango. Esali ntango molai tovisita bango te. Esengeli tovisite bafrère wana topesa bango encouragement spirituellement. Pesiko luka boyebi bino nyonso.
bino nyonso bokoki ko justifier ba jeune na ba prière oyo biso tokoti. Amen. Bandeko, tika sikoyo tokende na molimo na Nzambe na nguya to conquérir mboka wana ya zuba pona Christ. Bana na Nzambe to sambela. Nzoka bato bapona Yesu Masia, bato bapona kosela Nzambe bazali na mokili oyo. L'église du Seigneur esika bapesi kolosi Masia esika lokola mokonzi pe mobikisi. Esika bato oyo bandimi bato sa mobeko Kristo apesaki. Esika wapi base décider basambela pona milimo ya bato ebika. Bato oyo bazo sambela pona royaume ya Nzambe evanda. Bato oyo bandimi butu pe moi basela Nzambe. Bangwana babongami. Be a good boy, okay? Pastor Ken azotika libota na yi. Nalobi mwana sala devoir. Zana mama na ndako. Zala mwana malamu. Oyoki ngai. Siko nina yela yo soki na songi. Nini? Again? Oh, Yo kaka crème glacée kaka na bak popcorn. Na kata zamba kuna na mboka one zali. Okumona ka ona koya nango. Soko na wena mpuku wa zamba mwana sepela kaka. Voilà to moni lokola mosena Nzambe atosaka oyo Nzamba lobi. Azokene mission. Esika wapi Nzambe azo visiter bango. Et après cela, tout le monde a obéissance. Chérie, il faut que tu aies mbango, hein? Ok. Chérie, au moins que non, faut tout sembler les sous soit kende. Encore. Basambeli, voilà. Ndeko kobosa na te. Invoque-moi au temps de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, dit l'Éternel des armées. Oh, nzoka moto moko déjà azoza ona pa yoka libondeli na meni na suka. Voilà bakutani. Comment ça va malamu? Oza malamu? Libondeli bazokende. Epai wapi Nzamba kosala mosala na bango. Nzamba kolongisa bango. Yes, thank you for coming. Okay, amen. Na rappelé que eza kaka même voyage basalaka il y a 7 ans. Même voyage oyo memaka bango na mboka. Mboka oyo etoni na molimo ya Kubala. 7 ans plus tard, l'église elobi boye. Bandeko nyonso totika basala mosala ekola tokende totala bandeko oyo basalaka Nzambe na kati ya mboka ya Zuba kaka ndenge balongwaka mbala liboso. 7 ans plus tard bake susu voyage wana kanisa liloba na Nzambe ezotalisa biso. Nzambe aza fidèle, il te préservera dans ton départ comme dans ton arrivée. Oh, c'est vrai. Esika babeleli kombo na Nzambe bazala mibale misato. Kolo Nzambe na bomoi le tout puissant ndako zala kati na bango. Awa tomoni lokola bakendaka il y a 7 ans. Bakangami lokola motomoko na motuka. Mobembo mosika et c'est reparti. Na bake na conquête. Pona mabele oyo eza lié na ba pouvoir ya Kubala ezala délivrer na kombo na Yesu. Évangélisation ndeko ezali mission ya liboso mwana na Nzambe nyonso sengeli atia liboso na bomoi na ye. Kolo Yesu Masia alobaki malamu, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bato bazwaka tango ya kosakola sango malamu kopalanganisa sango na Yesu bazala kopambwama. Voilà, nzela yango nefongwami bakei. Solo ndeko ozalaka na posa milimo bika osalaka nini? Oyebi litomba ya moto oyo asali ete molimo ebika.
Voilà, luka repentance ya bato mosusu. Luka ete milimo mosusu ebika lokola yo. Ah, mboka moko. Tomoni ba guerrier. Sûrement baza na mission oyo eko luka batu bandeko batu bakolela. Bangwana bakei. Toyebi mboka te, lisolo ebandi. Et voilà tomona bango bien armé. Tolanda. Makambo nini ezozela biso liboso. Oh mon père. Esali 7 ans odelivaka biso na maniolo ya Satan na poto salela yo. Kasi Zambe biso toza na pasi ya oppression miniololo ya Satana. Zambe kolonga milimo yango ekosenga te togumba melo mikolo nyonso tala bisika toza menase. Zambe olobaki na Biblia na yo oyo ete ton nom est une tour forte. Esika wapi le juste azokima po se réfugier pe ozo batela ina makama. Zambe batela biso, batela milimo na biso. Zambe ozo lokumo batela biso. Oh, ta miséricorde dira toujours, Seigneur. Kasi kanda na yo eumelaka ta miniti moko te. Est-ce que sikoyo otiki biso milimo na biso telengana kaka boye ntango molai? Zambe tosengi ete osala posa na yo kolo osala volonté na yo na kombo na Yesu Masiya. Bakristo mosusu lokola biso boye bazobatama manguna baleki ebele ukolo tolingi yolongisa biso na bitumba oyo. Tata Zambe pesa biso makasi courage. Tika ete biso balongi kati na Yesu tolonga ya solo bandeko. Oh Seigneur, mboka oyo Zuba eza na maboko ya bavampire pe biso tovandi na kati ya bakosi tosala lokola babana ya pate na kati ya bambwa ya zamba. Zambe bunda bitumba na biso. Oh bakristu nzoka bazali pe batelemi bien aimé. Obangaka nini soki oza na Nzambe nani akotelemela yo? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bazobondela na kati libanda kuna baguerrier bayende koyoka bakristu nini bazali awa. Quelle tribulation. Oh Nzambe na bomoi totaleli mosusu te kaka yo. Nzambe olongisaka bayenge bene. Oh Seigneur, Bible ezoloba na biso que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour nous attendre. Batela biso na bomoi na biso na mabele oyo na kombo na Yesu. Zokande mboka tozali batangaka kombo na Yesu te. Voilà, boni batika Nzambe batika Yesu pona kobanga minduki. Alors que tobosani ke tokobika kana kombo na Yesu Masiya. Famille moko babongwalaki motema ya 7 ans. Libanda landa. Tango babeti. Tataki afongoli. Ni nango, olingo bali makambo bozo sala boy na tongo bo déranger batu. Sikoyo, na tovane kimete. Karima Matazu. Na yoki libondeli na kati ndako na yo. O zala sur na makambo bozo yoka. Zala sur na bobo kufa mato itonenge nini. Baswani. Boni papa. Biso to hier yozo finga biso. Oh, ozo sambela tote. Obanda sambela. Oh, siko eloni asali. Oh, boto to déranger batu. Tala moto yo. Nalala na bondela kambala moko na zandoki. Mwana ngai pardon. Est-ce que bosa sûr? Et ça radio te mutu te betaki sima ekosi bino. Tala Nzamba sunga bino. Soki tozwi preuve ya batu bazo sambela wa. Boromona mamto sala. Oh, oyo nini ngoko? Tala bobi se bloko na biso te kuna o. Baba ndiko fuye baye ba trace ya batu bauti ko sambela. Ndeko nango kumisaka Nzambe te pona nini osambela ka Yesu na kimia. Mutatungisaka yote. Mutalandaka na simate. Kasi tala ndenge toboyi Yesu.
me na bamboka moko bazolandela Yesu na kaka na ba menace bazosambela eloko bozoluka bokozwana bino te bandeko bozoluka nini nzoka mboka tozali antichrist nde aza korenie bapekisa moto agumbamela nzambe te nde tikaka na ntango ya Daniel. Ndeko so ezalaki yo nde owangani Yesu mpona nini vraiment na lelo nyonso bozodérange famille na biso boye likambo nini est-ce que bafamille chrétienne na kati ya mboka oyo ya Izoba eza te kaka ya biso ka bomenasaka mpona nini tala ke ezalaki yo mwana yo mwasi mobali na yo so puji mpe ndeko no oyo ya mobali bokende kokotela bozalaki nsima ya bato bayaki koteya maloba na Nzambe awo bango na banzambe na bango baye kobebisa mboka oyo bino bobundi nsima na bango bino bogangi na kombo na bango après dire bapaka bandimelaki bino bobundaki mpe bolongaki bitumba wana kala c'est le passé sikoyo balingi yo na famille na bino mobimba basurveille bino 24 heures sur 24 7 jours sur 7 keba katula keba banda koboya foi chrétienne yamba kubala ndima nzamba bakoko na yo pezala libre délivré na makambo bazokosa bino oza dérangement na mboka na biso bino bazoba bino boyeba ke jamais tokotika bino pamba soki tokangi bino bozoteya liloba na Nzambe wana ya bapaya bobosana te kubala akolimbisa bino te mbala oyo bino bokozala basacrifice mpenza ya malamu oyo biso tokopesa mpo banzambe bakitisa bakanda na bango tokei ndeko na ngai naza na kondima ete Nzambe akoyokisa nga soni te vraiment tortire boye kosuka mokolo nini moto moko te amai na makila kosalaki na wanga na Yesu ata na tikali chrétien ya suka na Izuba tala babomaki buju balongaki kasi ngai bakompeshe ngai te na gumbamela Nzambe na ngai tukosela kubala te jamais kubala aza mpe Nzambe te kubala eloko akokufa biso tokende tika Nzambe totika verité ndeko bantoma balobaki na Biblia mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Il est écrit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GM. Ndenge nini moto amenasaka kaka na nzoto abomaneka nzoto apamba omoni epo bangi olengi ndeko mpona kombo na Yesu malamu okufa ke okumbama na nzamba bapaya okeba boni baseda boni balemba pe boni babanga bawanga na Yesu pasi ndeko. Psaume 107 verset 13 elobi malamu dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il romput leurs liens. Tika ezala bongo pona mboka oyo Izuba nzoka réponse esengelaki bato baya na kombo na Yesu na maloba na Nzambe bango yoyo baza na nzela bazoya en réalité pona délivrance ya bato bakangami na kati ya mboka ya Izuba siko tolanda mobembo nzela molai wana baza koya. Voilà film na biso 40 jours dans le désert. Mikolo ebele 40 jours. Boni bato bakoka kokoma 40 jours te. Nanzela bakatani bakomi ko céder. Bakomi ko ndima n'importe quoi. Likolo ba menace. Likolo ya vie oyo balingi koboma na bato oyo balingi Nzambe te. Malamu okufa Nzambe azolokumu. Kolo sumasi alobaki malamu que celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Malamu perdre vie na yo pona lokumu na Yesu lobi okozonga na bomoi na seko batu boni bakotosa pe bakoloba amen. Likolo monduki likolo mbeli likolo menace to likwangola
bato babangi balobi malamu totika Yesu to batela bomo yoyo nzoka bomo yango simaliwa jugement eza kozela yo. Il y a 7 ans bato moko bayaka na liloba nzambe nzoka moto akambaka bango azalaka motindami ya satana motindami ya kubala délivrance tomonaki nzoka nde bitumba kaka makasi lelo baye pour la même émission et toyebi Bible ezoloba malamu maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Esika milimo ze beleza kokufa ndeko batu bazotala te soki ezalaki keno tokeno te ya batu na poto na États-Unis to na Canada oromona batu bazowelela bakende mbangu musala nzambe yango na tuni ebanda na Canada to na États-Unis alors que batu na mboka ya Izuba posa kosambela nzambe kasi batanga kombo na Yesu bazoboma bango. Alors esengelaki bato moko oyo tozomona basalela nzambe na mboka oyo Izuba. Voilà bauti mobembo mosika quelles que soient les conditions bakangami na mission ya koluka milimo ya bato ebika. Oh bato na nzambe nayoka meni na bino makasi e soki oyebiki etozana esengo kosala mosala oyo pona Yesu ganga haleluya togangi amen amen. Nzamba za malamu nzamba za malamu tango nyoso bandeko basi pe mibali nzela oyo pona kokoma na mboka Izuba etikali kaka nde na makolo poto longwa wa toko makuna na yango esengeli totambola na makolo makolo eza le seul moyen tokoma tokende nzela oyo etalisi kokota na zamba toke toleki bazamba bangomba bavale bakoline bibale kino tokomona na mboka Izuba. Nalingi biso nyonso toyeba ete mboka oyo Izuba eza ya kovanda na kati penza ya zamba monene pe eza na civilisation ya bato akala. Amen. Alors biso toke kolonga mabele oyo eza ya biso. Ndeko na ngai chauffeur esengeli okende ozonga dans 3 semaines. Bon kobanda sikoyo zala disponible mikolo nyonso kino biso tokozonga awa anokenka esengeli meka kutu te koluka esika mboka yango ezali mpo nazo dute soki otikala komona yango ok alors zonga na yo kende otala lingomba pesa bango sango kimia na nzambe ezala na yo elongo. Merci mingi. Alors ndeko basi tinda liloyembo moko boye ya batu bake kobunda bitumba bolimo. Alors toke nzamba kumisama hey nguya kembo na lobiko epai na Yawe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kumisa Yesu ya kembo, nguya kembo na lobiko epai na Yawe, epai na Yawe. Alléluia, 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 amen. Nguya kembo na lobiko epai na Yawe. Tobondela alors que na tango wana yoka moto ayeki na komba nzambe nzoka nde satana monene kati na kubala na kati ya temple aza koevoke kubala na ngambu oyo pe ya molili balali te kubala tango abeleli kubala ateli liboso ekomi lokola miroir nazozela oh kubala nzambe monene talisa ngai instruction nini nasala bango bazobelela nzambe na kombo na Yesu awa babeleli kubala nzamba bakoko voilà toyebi
eloko bango baza koluka babebisa mosala na Nzambe. Afongoli miso atali amoni kubala Nzambe monene. Yes. Oui, kubala oyo bato oyo mibale oyo nde bayaka koyokisa biso soni ezaka bango. Siko nazo souhaite mbala moko, nazo souhaite posa na ngai na kubuka bakingo na bino na kamo na bino bonika maboko mata mai potopoto bosila bobunga. Nalobi bokomi boyebi esika bokosuka te. Ndenge nazo souhaite na tango oyo ebebela bino lelo. Tomoni ndenge batelemeli bango na pouvoir ya kubala. Bandeko tika na seka. Kolesu Masi alobaki malamu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ondeko tika na seka. Po bazo bosana ke oya tindi bango nde mokeli. Oya tindi bango yende asala likolo na se. Et tout genou fléchira à la mention de son nom. Na kombo Yesu Masiya bandeko yeba ete mabolongo nyonso suka nango esengele fukama. Nandimi ete kubala na bademo na ye, na bato baza sima na ye, bakofukama na kombo na Yesu Masiya. Metela ndenge batalaka ndeti bango nde mutu basukisi nguya. Awa pe babongami kolo olobaki na mokande na Matie komami ete sengeli to komisa bato nyonso badisiple na yo to batisa bango na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosantu na kombo na Yesu Masiya. Amen. Babongami awa mobembo nde bandi mission oyo ezo senga ete bato batambola kino baluka milimo bato nde bika. Liloba na Nzambe etalisi biso ete il y a de la réjouissance dans le ciel. Natango moto moko masumu abongoli motema na mabele. Boni bandeko tondi ma mission oyo te. La mission première oyo eleki motuya pona mo Kristu kobima kote ya sango malamu milimo bato ebika. Na mboka ya Izuba il y a 7 ans bato bayaka pe kote liloba na Nzambe. Menzoka nde mutakambaka bango nalobaki malamu yende mutasengelaki bongo la nzela na bango. Akumba bango na molili pe na libulu. Kasi Nzambe na nguya alakisaki nguya na ye. Lelo bazongi lisusu. Voilà tolobi kaka Nzambe akumisama. Po elonga ezana bato oyo baponi kombo na Yesu Masiya. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et na filme na biso 40 jours dans le désert. Ezotalisa biso ndenge nini bato sengeli bamema mokumba ya koluka milimo mosusu ebika à travers l'évangélisation. Quelles que soient les conditions, bato balinga mosala oyo po eza ete molimo wa bato eza na kati. Mais nalobaki liboso bato balingaka évangélisation babanda kopropose bango na Paris, na Londres to na New York. Évangélisation na kati ya mboka Izuba eza kosenga bato babika soko yebite na kombo ya kubala. Na pesi bino mitindo na tango yo, na pesi bino mitindo bowuta na kati na nguya bozindo boya bimawa bandeko oyo etali biso te. Bango pe basa na lolenge na bango ba manière na bango batalisaka ndenge basalaka mamu na bango. Kubala natondi yo awa baye milimo yango bango yeyo bilongi mabe ya milimo yango bandeko pasi tala bilongi mabe ya milimo azobelela moboni tala bango na bango yeyo bazali bato bayaka ya 7 ans
bayaki ko terroriser ngai na mboka o mobimba. Holy Master, Bayaki awa koyokisa soni na maître na biso Kubala. shattered my dream, Pe babomaki ba rêve na ngai. destroyed me, Baye ko détruire ngai. and all my men. Pe na bato na nga nyonso bango bakufaka. By the grace Kasi na grâce ya Kubala, of the great Master, le grand maître, I le Dieu des dieux, died. naza en vie. Pe nazo vivre pona kwa lisusu te. Yangona lelo Someone. na bengisi bino awa. This battle Bitumba oyo must be won. esengeli biso tolonga yango. Pluck Tokende kobimisa bango mbuma miso. Babima mbuma nyonso etikala pamba polele. off. Tokata, tolo, tobenda miteme bima na esika yango ezalaka. Hold their tongue. Tokata lolemo kati na minoko na bango. Bazanga esika kolela. Disempower them. Tolongola bango Use them in na test. kombo na nguya nyonso baye nango. Tolongola And they mitiopo use kati na libumu na bango. Release of their Pe. so-called Tokozwa Bible Biblia to make oyo batangaka ekoma koni tozikisa totumba bango. Tozwi misuni na bango. you Tozwi nyonso esala biso and awa your bones. lokola ba sacrifice na temple. Mikuwa na bango ornaments tokozwa yango to décor. decorate, Mikuwa wana yango tokotia totanda na kati ya sanctuaire. destroy them. To détruire toboma bango. Summoned E yango na bengiseli bino you. awa. This battle Bitumba oyo must be won. esengeli tolonga yango. Ah. Yango bozali awa lelo. The deadliest assault. Yango wana toza na attaque moko fatal oyo ezosenga liwa tokobika. Bokende parce que boyebi naza nsima na bino, naza na bino elongo, bokende. Ah, oyebi bango ndenge babongamaka nde tika bazomona victoire, alors que victoire ezalaka na ngambo moko. Na kati ya mboka izuba tala mokonzi kokanisa ntango nyonso, ça ne va pas quelque part. Eko sala ntango boni na kozalaka mokonzi moko azalaka na esengo te. Jusque quand? Oyebi basacrifice nyonso oyo esengama na epesa, me mpona nini kasi nazangi kimia nazoyeba te? Oyebi nzela ya bato eza différent na banzela ya Nzambe. Zala na patience mokonzi na ngai. Mabondeli na yo bakoyanola yango kala te. Tango nini ezozela kino mwasi mwana nanga bakufa bongo sima nazwi réponse ba prière. Naza mokonzi pe nazwi décision ke Kubala yende azaka kanzambe moko toselaka na mboka oyo. Alors ziko bazwi tango ebele bavandi na kimia kino wapi ye Kubala kopesa nge yano mpona likambo kaka etali bana mboka oyo. Yebisa Kubala ke jamais nakoki kokanisa mingi mpona likambo etali problème ya famille na ngai ezokomisa nga na pasi nakomi liboma. Kubala has the Kubala final say. aza na liloba suka. Eza tradition wuta bakoko bagumbamela Kubala babosani ke délivrance ezaka na mukolo na yango. Oh, Bible ezoloba à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra jamais l'aurore. Soki pole bimite kozanga lumière, eh bandeko libota bakozalaka na molili. Alléluia, amen, amen, amen. Brothers and sisters, Alors bandeko I basi can pe see mibali that, ndenge namoni kotambola already got kati in na biso to lembi pe mingi. Maybe we should Alors sit down lokola and tokomi have a faible little to bit of rest vanda before mwa we pema continue. to pema Amen? moke
Alors, tu continuer voyage na biso. Amen. Amen. Yeah. Awa tomoni. Tala ba condition, mais ba lembité. Déterminé jusqu'à la fin. Bandeko, amen. Pardon, na sengi kaka kolia malamu kasi mela moke. Bilei oyo ekoki kosunga biso mikolo ebele. Kasi yobi ke mai ekoki kotondisa biso ata mokie te. O comprendre ngai, n'est-ce pas? Voilà pona liloba na Nzambe batiki bandako. Pona kobikisa milimo batiki motuka banyati makolo. O bandeko bongo yo. Engagement nino salaka pona bokonzi na Nzambe etombwama. Banda kosala ngo lelo Nzamba kosala kokamwa kati na yo. Apôtre Paul alobaki malamu na Romains 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des juifs premièrement, puis du grec. Et l'élo évangile Namboka ya Izuba. Man shall not live by bread alone. Esengo na makolo oyo ezobelema kokende kote ya sango malamu. You must be very humble. O ndeko tozela lifuti awa pe na ngambo ya kubala tolanda atama oyebi nazo sentir nakomi vide molimo na ngai eza ya kokweya pe ntango namona makambo boye esalemaka ha elingi koloba ke ngambo moko ezali mosika te yango wana ozali la prêtresse ozali nganga oyebi liloba na yo soki elobi boye seke tosambela mpo na bangambo bongo banzambe baloba na ntango malamu po omoni qui fait la paix prépare la guerre ezalaka meilleure façon ya komema kimia nazo sentir présence ya le grand kubala bango mo bayebi nde bamona ba présence ya kubala ngo hey suspense atali Jerry mais esengelaki ozala moto akokufa oui nakufaka kasi le grand kubala asedesidaki azongisanga na bomoi eloko nini ezongisi yo awa ememi yo awa yo mosali ya kubala na mosali na ye oyo azali awa suspense atalisi bango toza na ngambo ngambo monene c'est parce que lisolo ya mawa esalamaka il y a 7 ans elingi susu ebandelama Great one. Oh, le grand prêtre namoni ba agent mibale ya destruction oyo balukelaka biso bangambo na soni mbala moko bayaka oui eza bango mibale nde bayokisaka biso soni kasi kobosala te pasteur Tony na pasteur Ken bango bazalaka baserviteur nsima na ngai alors nganga nzambe monene ntango tozoloba awa baza na nzela baya na mboka Izuba balingi basala likambo na ekokebisa yo po kobala akozwa biso nyonso responsable ya makambo oyo soki to échoué oyebi malamu toza bien placé po to écraser ba oyo nyonso bazoyali na nzela na biso ya solo esengeli alors to ignorer pete eloko bango bazali bazoya na Izuba avec l'espoir ke bandeko na bango batika awa na Izuba bazaka na contrôle kasi tolakisa bango motambo oyo kozela bango ekoboma bango oui esengeli to écraser mais ma prêtresse wana ezalaki message ya kubala yo ozoyeba ke ozo restaurer culture na biso pona ko garder pouvoir ya kubala mais mawa mingi eza nde mokonzi nde azako
kobima na kati na tradition. Esengeli atikala na mobeko, a ignoré te, abima na mobeko te. Esengeli osala na expérience spirituelle na yo. Oza yo moko te na bitumba oyo. Jamais. Tango tozolo baboye. Ba agent na biso ya makasi ya molimo baza kuna, baza na nzela. Esengeli oye babanguna awa bakomi telemela bango. Puissance contre puissance, le feu contre le feu, makila contre makila. C'est parce que ngai na yebi na royaume mobimba oyo ba chrétien bakomi koya ebele. Menga na yo to yebi malamu ke sengeli to mela bango nyonso to écraser na pouvoir to zanango. Oui, c'est comme ça ma prêtresse. Et sengeli jamais to échouer. Oyo ezali message e uti na kubala. Ah, ataba lobi nanya banga e awa tozongi bandeko, amen. Lokola tolie to conclure na libondeli oyo na kombo na Sumasia, amen. Papa Zambe na biso topesi yo merci pona bilei, totondi yo pona bomoi pe force ya ko continuer voyage oyo. Eloka mabe jamais ko kwela biso pe biso to kweya na mboka oyo izuba pe bana mboka nyonso bakozala ya biso na kombo na Yesu. Tobondeli boye na kombo na Yesu Masia. Amen. Voilà pour na kombo na Yesu. Nzeleza molai. Awa babeleli na kati ya ngambo ya kubala. Nzoka bazo tala bango na parcours nyonso bazo sala. Bandeko. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fera loin de vous. Ah, yes, oui, Jésus. Ba moni eloko. Ezaki nini ngo de saki nini? Oh, omoni ngo? Oh, eloko nini? Oh, eleki boye. Omoni eloko moko awa? Oui, namoni. Ah, eza mouvement moko ya mbangu ya ombre moko ya mwindu. Pasteur namoni ngo. Ngape namoni ngo. Zana kimia ndeko. Po Bible zoloba malamu na Ésaïe 59 verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oui bien go? Amen. Yangwana esengeli kondima na yo. Eza na moto wa pesio mission oyo. Moto wango nde nani? Yesu Masia. Nani moto wango? Yesu Masia, mwana na Nzambe. Esengeli yo eba ete tozali plus que vainqueur. Okobanga nani moto te. Tozo kende liboso. Alors, tozo kende kanga miso ya mosuni pe tala na molimo. Toke liboso. Oh bandeko. Il ne veille ni ne sommeille celui qui garde Israël. Ndeko nanga banga nini? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Et kosuka wapi bandeko prochainement to garder rendez-vous, to continuer bongo histoire na biso 40 jours dans le désert. Merci bien-aimé et c'est reparti pour la deuxième partie.